bomoko ya mboka soki kaka tozuyanga vraiment na mboka na biso balali veut dire bakolala bomoko ya mboka oyo na oyo ekeseni. Merci hein. Oui, merci na bandeko nyonso bolandaka biso na bomoko ya mboka lelo yo ngai ndeko na bino ndoki ya pembe ba oba moninga basi ba moni bayebi donc ndoki ya pembe ndoki ya nzambe na pesi bino mbote vraiment bisika nyonso o bino bozwami o bokolanda biso vraiment et puis na bosani te ndeko nanga kuna jibeka bomoko ya mboka o azali vraiment ndeko nanga na nzela ya masini quoi. Donc avant na kende musika na kanisi bokotuna ndoki ya pembe yeli susu koloba nini lelo yo. Donc toyena sujet oyo ya kwa kolobela awa oyo ezali koloba mwa mingi oyo tali côté batu ya nzambe na côté batu ya musique to binga profane, c'est-à-dire ndenge nini ndeko na biso Kofi azoko produire ou bien produire ndeko na biso José Nzita. Alors motune zo tuna mabiso tozali batu ya presse biso tozali bomoko ya mboka tozali lokola église au milieu du village tokoyoka awa nde balobaka juge aliaka litoyi nyama ya litoyi moko te. Mais avant na kende musika avant vraiment na koma musika émission ngai elongo na bomoko ya mboka tolinto dédié yango na ndeko na biso les prêtres des prêtres, c'est-à-dire Joao Ndombele, veut dire les bibliothèques internationales kuna na kata Luanda Montambongo et Belé. Veut dire Joao Ndombele, etalaka ngando kia pembe elongo na bomoko ya mboka vraiment veut dire Montambongo et Belé. To pesi to dédié émission oyo vraiment olandango qui met à la côté aux amis pe ba faire mamakambu etambola malamu ntobi ke tokolia. Merci. Donc voilà bandeko nakanisi bo olanda biso be to loba awa donc ça dit to ko lobela likambu oyo parce que biso mitune to tunama. Moto est-ce que zanango compatibilité vraiment est-ce que zali c'est-à-dire Kofi Olomide a produire José Nzita. Voilà. Mwana motune tunami parce que yango nde mutezo ko bimisa mo ba faire mo ebele. Yangwana biso Congo bomoko ya mboka tolobaki boye. Totuna pe bandeko, totuna pe baninga veut dire mutu na mutu aloba pe ça peut s'exprimer, après sa boule na ye, intention na ye, réflexion na ye par rapport à la situation oyo. Na kanisi boko landa pe boko mona bandeko moko mibale pe ba lobby boko yoka bino mo boko sosola. Biso tokoya sima ko conclure poto yeba est-ce que ezanango normal ou pas. Voilà quoi. Oh, tu vois, le banaminitu yangona bolanda bandego oyo bakoloba. Merci na ba obokolanda. Merci. Non, c'est vrai que maintenant que je réfléchis, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Et maintenant, le truc, c'est la personne. Quel genre de musique il va faire? C'est ça la question. Mais non, la personne, c'est-à-dire José Nzita, c'est un chrétien qui chante pour Dieu, qui chante pour Jésus-Christ, qui chante. Mais voilà. déjà, le truc, c'est que si vraiment il chantait pour Dieu, ouais. Et il n'allait pas aller chez Kofi Olomide pour commencer à faire la musique avec lui. Donc ça, déjà, c'est pas bien. C'est déjà, voilà. c'est pas un... Ton opinion, donc c'est ce qu'on a besoin. On veut que les gens s'expriment. En fait, il y a deux sortes de musique. Il y a la musique chrétienne, la musique du monde. Et si tu fais la musique chrétienne, tu ne dois pas aller chez les gens qui font la musique du monde. C'est un peu n'importe quoi. Je répète, je suis Michel Marcelo Hane Kalonda. Je suis à Moutetela et je représente ma famille, papa, maman, et ma famille qui est au Congo. Et le peuple congolais, quoi. J'espère qu'on avance. Caviar, Candy Shop pour les intimes, si je dois les traduire, Magada Bombo, présentatrice, animatrice chez Congo Mikili, Onao et Keseni. Merci, hein. Bon, on m'a commetté le grand mot pas, Zaka pour na petit nae. Dans logique, peut-être polémique parce que c'est plus religieux, mon père, mon kili, DJ Quadra, donc il fait le coup tout bien, on a mon père, on bosse dans polémique, mais elle a encore business. Elle a encore un business. José Nzita a moto, mon père a moto. Pourquoi pas produire frère Naye ou à une carrière solo? Il y a tel intérêt, mon père cause d'année. Donc, business, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Vous êtes polémique. On est tout dans la 2016, hein? Vraiment, mentalité congolais changé quoi. Et ça là vraiment bien. Et là, mon frère José Nzita, Aza artiste, mon père Aza producteur, Aza c'est un businessman. Donc, Aché moyen en jeu quand même. Pour produire un certain frère José Nzita. Faut pas chercher les médias, ça sert à rien, il faut tout changer pour ma mentalité. Polémique
ezanga kutu makolo national mutuso balobandeni selon nga et kate po petit mon pao et poninga vanza candy shop mais là vraiment dans cadre logique mentalité ça n'a rien à voir. C'est un businessman. À part que ça un grand artiste un mboka monument vivant autotikali na les grands mots pas au songa mbeli ba betara likofité ba lui DJ Quadra frontière ya liwa hein donc ça n'a rien à voir. On les a ndakut ndaku mutu mtatongi yango za espace oyo apesi ba artiste ba saka nango ba lakse ba talent ba bunda nango. Ils ont ndaku James il faut pas polémiquer hier à sa production donc frère José Nzita yo beta concert na ye ba balinga musique à frère José Nzita ba ye ba futi ticket na ba on se pesa ofele na ye pété pour makamanza bango pe beba bref faut ticket na ye à côté il se paye la musique à frère José Nzita dans la musique ça mis dona a boulé que nazana kati ya Saint James Hall Kofi on vous mais c'est pas parce que naza Kofiette que ozo met au plaqué na côté à Kofi na zo zo ka de la part na logique si connais tu au balusi yango hein au balusi yango non ya na za chrétien non wa po ba lo ba trop mais c'est l'autre mais église pour attendre la Bible et c'est si kamoro boé yo rigolé quoi je pense à mon père et moi à côté de l'église attends moi est-ce que tout va peut-être moins mal à l'aise potara yé frontière à liwa. Donc ce qu'on a pour nous sugisa mutuna ngezaka keno est-ce que compatibilité ezali que donc ezanango veut dire entre José Nzita veut dire na Koffi Olomide compatibilité ezanango que donc veut dire José Nzita pa ko beta na église ya Koffi Olomide ça dit na Saint James nini wana veut dire ezabongoti voilà Koffi Olomide le grand mopao au moins makambo ba congolais ou soit ba tous ba boulard ya boulard ngo côté aseka ngo fort dans des polémiques oh et parce que c'est mikie ponaye et c'est son frère mokele za karamoko et l'autre sont différenciés bango za métier la bango oyo azo betela ne tiba biso ba Kofiette ba candy shop oyo azo kumisa Yesumasiya mais donc 13e apôtre quoi. Bakoko tape studio ba beti pe musique c'est l'autre hein j'ai bien plein aller là yesoyo et où te parle pas Marie Misamou je vais pas polémiquer sans polémique ba Marie Misamou ne tikara net cité mais azaki pe takakane balela Marie Misamou mutanzambe mais batna batamokili balela et ne vocabulaire batamokina bani ça n'a rien à voir sont des frères bazana métier moko bandu bazandu les man vouloir ou pas bon bandu les man alors frère José Nzita ndero yeba ça que beta la Saint James frère Koffi Olomide a produire ce qu'on banga té parce que ça quand même les grands mots pas merci hein donc na saluer Mylène Porsche Panamera et ben kutu pété baboya po bango banani zikomaye ya Gina Muyimbi pourquoi pas Dadou Mengi pourquoi pas Destimanga Jona Chimanga pourquoi pas Story Lobama ya Kadish Kalov Bendel Anvers yimoro Loops Killer veut dire sans yebiso mobulu quoi na pesi ba salam na Igwe nanga kokata te Igwe nanga yemoko Jacques Bemba Kongo Mikili number 1 kokata te na bandeli donc Kongo Mikili number 1 Jacques Bemba Igwe ya yo black caviar ye dans biso bana Kongo Mikili la team na pesi bango tumbote normalement na kokota na image oti pona cher mais na sela encore pona tonto au filmer biso tellement ça bon gentil donc moi fair play et puis ndokia pembe taraya ndokia pembe azana ba musala salité te dans la propre clean yango to sengi to développer quoi na moi moyo yo bienvenue ndombe kilo mboka boucle merci bon moni biso ndenge tozawa tozali ba bantu hein toza ba bantu toza ba tumoro boye ba konzara biso ba mbula na bambula donc tango er moko makambo zo salama il faut kozonga na bomoto na pona kozonga na bomoto eza que na genre que omona mutulo la Koffi azali méga star et Afrique na monde Tokyo loba donc Koffi aza mutu moko aza na babula bien que asali salle na ye asali pe apesa pe ba production na ye donc
aza mutu moko il faut to sunga na nzela oyo azokende po pesa pe batu aza exemple ya batu donc akopesa batu mingi amotive batu po bakoma kosala lokola ye bon kobetisa José Nzita eza mabe te José Nzita azoluka lokodro mwa locheche mwa epakolami mpona bana bayeba kovivre na palais ndenge moko na ndeko Kofi mpe ndenge azoluka mbongo na ye mais sikoyo eloko oyo eza ke mabe ndenge tozosala distinction wana ke José Nzita akobeta ndule te pa ya moto mokili wana eza bato ya mokili mutu azosala yango mpo so otali ndenge na bomoto mpenza biso ndenge bakonzaka biso na mindele toki olanda bareligion na bango te mais tolanda bareligion na bango kaka mpona ignorance mpona koyeba te kua kozanga koyeba eza liwa ya ndambo donc yango nakoloba ke boye moindo na moindo esika ozali fo miyeba donc il faut koyebelaka vision parce que vie eza ndenge donc muto mokili biso yo tozotambola na mokili bato alola batambolaka likolo te bazotambolaka na se donc eza mwa genre parce que eza nango mokili ndenge ezalaka mais bato balingi bacontrôler kaka makambo yango ndenge ezali bon eloko nga nakoki obakisa yango wana quoi bon loyebi kaka nga moto bato donc il faut natika mwa bato na nga nabengi napesi mbote na tuba de lopipo tuba te ya JLT TV napesi mbote na Jean Didier Lumengo Jide Jean-Claude Lumengo Patrick Ponda Dédé Tassin Maître Charlie Dodi Tassin Robert Kinsiona Faustin Kinsiona Candy Shop na 400 vers Mylène Porsche na 400 vers Loops Master Dédé tout se peut là na week-end Master Belé Betty Kinsiona Laetitia Kinsiona Bibiche Kinsiona Florali Kinsiona Maman na bébé Nasha Olivier Loba Kinsiona yayo ngwana petit nanga dondi Andy na Terry bon on a pesi ba onyo so na zangisi na maman nanga Claudine pesi bino bambote ya trop ma bébé ba tantine Emily merci. Ouais, bandeko nakanisi bino mo bolandi ndeni bandeko bauti ko pesela bandeko ndeni bauti ko lobela awa nakanisi bolandi yango donc mingi ya kolobeza te mutu na mutu ako tirer ba leçon na ba conclusion esika zali surtout na bino bana na Nzambe et surtout na ba fan pe o ya Kofi o balandaka pe Kofi mutu na mutu ako tirer ba leçon na ba conclusion na ye biso to koloba kaka ke boye bomoko ya mboka ezali lokola etonga donc etonga bayo babengi na lokoto ya français donc c'est-à-dire église au milieu du village voilà donc tozaka wana pona kotalisa veut dire bandeko balobi nini ezokoleka yango na kanisi bolandi bandeko ndenge balobi mutu na mutu abenda bilili pe boule na ye donc par rapport à ça qu'est-ce que moi je peux dire parce que ngape na mutu même Yesu Christ Masiya pe atuna ki quand même motuna bino bolobi nga na zanani donc ngape naza mutu par rapport à ça pepe mituna batuni ngape mingi par rapport à ça et tant que ngai mutu donc ce que na bina benda moi boule nanga na benda vraiment réflexion nanga moi musika moi mulai na kolo baboye c'est-à-dire toyebi pona ba chrétien tozana quand même na ba norme ezali et puis na musique to sala kapé ba o to benga entre autres profane et puis ba norme ezali donc ba règle ezali donc lelo yo Koffi Olomide vient na biso grand frère na biso papa na biso azwi likanisi initiative ya koproduire ndeko na biso tobengi na kombo ya José Nzita mais sikoyo kese totuna makaka c'est compatibilité ne batuni ngai ya ngai etant que ndoki ya pembe ndoki ya Nzambe parce que na otala siko compatibilité est-ce que zali veut dire que Kofi a produire nani parce que bon natali na lobaki avant pona awa ne toza boye bomoko mboka ekondanaka mutu te et puis ejijaka mutu te c'est-à-dire toza awa pona kotalisa kaka makambo nde oleka mais siko ngam na oloba etant que mwana mboka mwana Congo veut dire netre pe lisusu ba faire rango mais na otalisa kaka que non veut dire chanzambi cha mutu c'est-à-dire soto bita na chanzambi toyana no kotala ko toucher frère na biso José Nzita frère José Nzita je crois que yo ozaka ndeko moko oyo pona oyo etali makambu oyo veut dire ba produire yo ou pas veut dire il faut ça en référence na ba norme na ba règle oyo pesameli yo parce que nyoso ezat écrit quoi et veut dire et puis faut ba bon c'est dire Nzambe na yo observa kamutu est-ce que ko permettre yo veut dire au sala to salate bon soko sala ki yango to sala yango peut-être Nzambe na yo veut dire à permettre yo quoi mais ndenge zawana frère na biso Nzita
ngami nakoloba te tanke mutu nakozongi soka na nzela ya makomi bolimisuma muke parce que toza vraiment na balabala awa nde bozoyoka ba sirene ezoleka ba tram mpe ezoleka nini vidi ba ambulance banini ba pompier quoi oyo eza mboka makambo tofanda kimia te. Voilà, donc nde nakoloba awa frère José Nzita veut dire vraiment ngai personnellement ndoki ya pembe ndoki ya nzambe veut dire nzambe wa lumière obimisa moi oyo nalobi boye kaka tala kaka zonga bivana makomi otala ba norme ba règle ndenge nini elobi même na tokena veut dire na Bible omona côté mo na Psaume 1 batangi tanga Psaume 1 okomona vraiment Psaume 1 elobi nini Psaume 1 ezolakisa nini quoi ezolakisa nini o comprendre que non est-ce que sengelaki na yo okenda te yo moka muto koyeba soki sengelaki na yo okenda te bon pona parce que ndenge za wana tanto ba règle parce que ndeko na biso pe Kofi ya za muto oyo quadra koraman aza pe na ba règle pe ba norme na bango pe ba norme oyo asala ba faire na ye pe makambu na ye pe ba musique na ye est-ce que ba norme oyo ye yo ko kayango be ba norme oyo ya nzambe est-ce que mopa ope okoka yango donc yango wana totanga vraiment na recommander yo limbisanga pona terme pona façon elobeli frère José Nzita na recommander yo que zonga vraiment na Psaume 1 tanga na Psaume 1 wana o comprendre moi muke et puis ba faire les belé alors pona ndeko na biso vient na biso quadra koraman ngai petit na yo veut dire ndoki ya pembe ndoki ya nzambe na lobaka boye veut dire mutema malamu na onde olakisi mutema malamu na onde olakisi que non yo poza mona nzambe tala kutu yo moko lobi 13e apôtre quoi veut dire 13e apôtre Yesu veut dire yo poza na kati quoi olakisi donc mingi ya olobezali peut-être tokoloba na biso mais na kanisi bolandi bandeko puis bandeko ba lobi o esengeli na koloba donc voilà quoi voilà on a ko loba yangwana bino mo kuna bisika bozali bo tirer ba conclusion est-ce que frère José Nzita Kofi Olomide pona ko éviter yo yebi taka vie autotika biso auto kende yo yebi ba faire tout ça ndenge lekaki ndepe o lekela alors ba bilo mususu ne ba polémique oh toko ça les a bien veut dire eza nango bien mais ya bilo mususu toripe ko tika na biso yango kaka pona ko éviter kaka nde baloba kaka mwana bino boyemba pe nzembo te mwana balakisaka mosapi suka azwaka likama vie yango to nga na sengi na yo vie nga petit na yo wa prêtre wa grand et puis yo muto tikali na ba faire wana yo muto tikali ba faire ba nzembo banini quoi éviter ba polémique wana tika bango wa ça ba faire na bango yo pe ça ba faire na yo par contre so ba beti koko pa na yo lukande nini ko solola na bango donc merci vraiment ngai ndoki ya pembe ona zaki nango ya koloba na lobi wana quoi. Ouais, en tout cas bandeko na ngai ba onyo so bolandi biso ndenge bolandi ngai ndeko na bino ndoki ya pembe elongo na bomoko ya mboka na ndeko na ngai JBK place za kuna na njira masini vraiment bo tenir biso rigueur mingi te parce que tolobaki tokoyaka koloba soki likambo ya koloba ezali soki nungu ezali soki passe eza vraiment na mitema oyo ezopesa biso passe na motema bien kobenda na ezali parce que tolingi vraiment kimia neti biso bandoki ya pembe boye neti banga boye tolukaka vraiment kimia ezala bomoko vraiment ezala vraiment kande bomoko mboka ezali quoi donc yango wana o nakokai koloba veut dire na ndeko na nga José Nzita na ndeko na nga vie na biso quadra koraman Kofi Olomide nga na biso ka to ba petit na yo oza vie na biso donc na sengi vraiment bo tenir vraiment rigueur mingi te donc o to ko loba na par rapport à ndenge bandeko balobi puis par rapport peut-être batu musu pe ba koya sima na biso sima na ngai ba ko pe ko loba lisusu ka pona sujet oyo donc na kanisi lobami alors mingi olobezate pona ko sukisa na opesa ka vraiment na o dédicacer vraiment bandeko na biso bandeko na ngai bandeko ya bomoko ya mboka o balandaka vraiment bomoko ya mboka nga na o dédicacer bino sans oublier vraiment kande na bandaki na ndeko na biso veut dire ndeko na biso kuna ya Angola veut dire Joao Ndombele veut dire ma bibliothèque internationale mutu munene mutu ambongo ebele oyo bazalaka muninga na ete quoi veut dire yokani tiawa na bamboka oyo vraiment na banverse ba Belgique ba France partout yokani vraiment Joao Ndombele mutu ambongo ebele bibliothèque internationale. Donc vraiment sans oublier vraiment veut dire Mazamba le roi de la forêt petit frère il y a fraîcheur mon condia Saint-Étienne to pesio mbote vraiment MM quoi talaka ndenge yo zali donc to pesio vraiment mbote belé to bo sanité veut dire matou
Matou vraiment Matou idole na Stockholm. Donc ba mbote ya trop Matou idole na Stockholm veut dire to bo sanité talaka ka Dorcas pe to pesi yo ba mbote ya trop et sikozali et sans oublier vraiment Deogrès Muzungu moninga ya JBK na kati Anvers c'est vraiment to pesi yo mbote ngando ya pembe longo na JBK to pesi vraiment mbote bomoko mboka mobimba to pesi yo mbote on est ensemble quoi. Donc vraiment merci vraiment ndenge olandaka site na biso kitoko a trop et puis bande ko baza tellement ébélé na pesi mbote mingi sous na petit nanga vraiment petit nanga Rigen Kassa moi na vraiment ya Anvers butu petit Rigen talaka ayo petit nanga Rigen talaka ayo mwana mayele ayo kaka ndenge ozoyoka kuna na biki ba séjour nous passer bien kuna na Bordeaux puis go passer ka bien ndenge o kenda veut dire vraiment butu et puis na bosanité Rigen peselanga mbote mingi vraiment pas maman Dorothée quoi maman Dorothée peselanga vraiment mbote et ça la bien quoi na café surtout café Yvette na Verviers na pesi mbote maman Yvette vraiment café Yvette na Verviers na pesi mbote ngando ndoki ya pembe na nzela bomoko mboka vraiment na pesi vraiment ba mbote vraiment ebele ba mbote ebele JBK na ebité soko lobanini veut dire ba mbote ebele na bosanité na leki nanga ndeko nanga ya mwasi vraiment Karine Diaz quoi Karine Diaz kuna na kil na oboke na pesi ba mbote trop veut dire batela bana talaka kama makambo yaka batela bana nzamba ko sunga ndenge nini bokobongisa veut dire na papa quoi bosanité bomoko mboka pe bosanité biso nyonso ngando kya pembe ndo kya nzambe to bosanité ko pesa yo kuna mama Clémentine Madari kela vraiment na une maman régionnaire quoi na Bruxelles vraiment to pesi mbote vraiment na nzela bomoko mboka vraiment nzambe azana yo kimia ezala kuna kitoko a trop quoi donc to pesi vraiment mbote biso vraiment bomoko mboka longa bomoko mboka mobimba to pesi vraiment mbote na ya mobimba et puis na ko bosa na te mama na biso moko to zakane ya mutema malamu kwa sala ke non po sango na pe yokani mwa mingi mama na biso Louise Nzanga vraiment zali concile na biso ya awa ya Anvers c'est vraiment maman ndina lobaika kana vidéo ile kaki ke maman mutema malamu continue à mutema malamu et pour la rater merci vraiment belé et puis na robosa na te kotika bandeko na ngai oto zakana bango awa mingi na Anvers tout vient na biso kadi oyo kolo vraiment café ingeta do ya to bika café ingeta yo zala na oka kuna vie pozali café ozali lokola église au milieu du village veut dire ba okende ba ozonga quoi zala wana et puis bon na robosa na jamais la era munene vraiment retrouvaille quoi era munene maman Antoinette era munene retrouvaille na peso pe bambote kuna esiko zali nkande to lobai ke non ba se retrouver te tant ba ko se retrouver ba ko ya to kuta na kana retrouvaille na era munene et puis papa mbera toujours na pointe yo za lokola kaka nko yo zo batela zamba kengela ka zamba veut dire museleketa le kate poto liaye merci quoi ona wa na bosanité na zoko vraiment na obandela na petit na ngai susu leki na ngai moko Dadou Miracle Mbengi yoza leki na biso zaka awa tika ete makambo po bandi masolo bandi nzamba tango loboko ekenda liboso quoi donc na kanisi nyonso na koyeko loba Don Quichotte le Raïs ande ko na ngai Don Quichotte le Raïs talaka libanga na 200 balles donc vraiment 200 balles na bi ke 200 balles ekoti merci Don Quichotte le Raïs veut dire yo chapeauté ka ba affaire quoi pe na bosanité na pesi bande ko tout auto za bango na Anvers awa ba mbote vraiment ebele ngai ndeko na bino ndoki ya pembe na pesi bino ba mbote vraiment ebele et ko sala bien quoi merci na kakansaki to ko loba pour l'instant to lobi yango ba mbote pe to pesi to bosanité na zo bande na beta vraiment c'était na les prêtres des prêtres joie veut dire joie nombele vraiment mon conduit vraiment les bibliothèques internationales vraiment na peso ba mbote belé talaka na bi ke sinali et puis sina tondi déjà merci parce que bomboka mboka et c'est peli